Makutu autorisé, atsanon longinaye, a placé en makutu wana, so autorisé so mataku autorisé balimbisa pour la terme. Pour naïe baraté, so lingani n'est pas nabiso. Pour ba orchestre tout eza yebi que non l'idée qui nganda botana danser za sundola mwana, qui ngandi a botana na sundola na sala page mongote à l'obéna mambaba na wana. Moko kutu azwa longinaye vena wangana mwana, si le gara a publié en côté. Makamuna bango ya l'impérateur. Donc succès na bino soki bolobi boza ba international bo beta masona bino bo tsaka na ba pas fidèle na ba Jay-Z. Pour na sala ke 3 jours na makala ba kulutu mususu ba kotaki na makala ba sali ba 5 ngana beta 3 bords na bima. Donc na zona puissance moko ba découvrir. C'est comprendre qui est qui na quoi kulutu ni na saki 5 jours. Bakulu te belé, vraiment rasara viol, moussouza yibagi, balal bakala, va bêti 5 jours, 6 jours. Ngai na bêti 3 bords la bibi dans la lauréat, elle aura Jeux olympiques. Oh, asala qui voit la minute qui ngandi, ah, il y a une minute qui était les gars, il moulai. Mais le bip ma bête. La musique, ça a une très belle voix, mais essentiel obi managam te sala demi tonté nana bimara la demi nana bimara la or comme boté na zolo ba en général ba tout ba sala la musique bon tangena ngata moko ya bimara la gam boy bien musana bino on se robusanga poli yo mo yebina o ma yobo so ba te mikodo nzawenda ndemo peut être que note Mark House ezara makasi na concert mais na studio abeta raté ndé peut yebit. Mbote na bino soto bo sepelar makasi na www.clebois.com Freddy Akimbe Kalita Badjo Bota Bacheri mais moto na vérité moto alingara réalité alingara actualité les deux ali anniversaire il y a confrère il y a anniversaire bongo il y a Omo nangai ndoi nangai donc Freddy Makola oyo babinga bon Mark House une année de plus, n'habite soit aussi 19 ans ou 20 ans, tu bon kaka on a quatre émissions oh on a bino ils ont complicité vraiment donc ma casse pour tout travailler ensemble. Merci Nabino surtout une équipe bomba www.clebois.com Papi Guéné Pichu Manga chéri à qualité 5 Kitoko Herman Emporio Yvette Kalombo et de la nation un bon tonton long mon visible tonton Banda. Tonton Banda, il fallait qu'il kaka ezala bongo nazana Mark House yeyo ndeni Pepele merci mon frère lelo ya mokolo mbota manangai au mon ngai Freddy Akimbe ay hôtel ngai ay na ba cadeau na esa kuna na boko lakisa pour les télé donc pour ba tout ba feeling ya otigela nga ba cadeau mususu eza na ndenge ya transfert donc mo ta transférer cadeau le kene na agence Frétara les sous ami Frétélé Western. Donc, Bakado de Bélézoya. Bakado de Bélézoya, d'abord, tout le roi, tout ça, l'anniversaire. Tout bana d'abord, na moi, quelque chose, au salaki, Mark House, et Barosolo là, donc, na payé, moi, $50, ils pour l'anniversaire. Donc, exemple à suivre partout dans le monde, Boyebi Karanenge et Zalaka. Oui, Azandoi Nangai, laissez moi 50 €. Bon, €, $. Bon. Et comme il y a un automobile, calendrier, les gars. Voilà. Mais les euros, et les euros, les bébés, les évidés. Voilà. Mark House, jamais. Trop bonne émission, tout Katara, boye, pour anniversaire et tout. Tout baby qui est au Botami et tout. Mais n'a pas au Botami. J'espère bien que papa n'a pas tiré la couronne en aoté. Mais. Chetan Gola, awangana mwana, asundola mwana, aboyi ko la mwana dépense, nini. Non, on est abato, ababa fititi, biso dona, mukilo ne dona surtout la musique na biso dona ba fititi, surtout biso vraiment. Donc toi bena ba un contre tous donc avec tous good donc biso dégâts. Donc bato faut interpréter ma biso, Dieu merci, mon président à l'écart une émission confrère na bino.
PM à solo la gapé c'est que éclaircir bien à reconnaître moi na boy moi na que au publier ba tout ce qui m'a coût autorisé non éviter jour musu na oya abimisa tel onginer moko abata maraba ebisinga de aza mwana mwasi ata discipline na ebiso o nyoso na finga de na ko charger ne bien atika obata ma soka ze lombe o ngai la bouche zo tselongi na yo to tali to moni kina yo o tselongi na yo comme ça na ko sala o loka jini ba nigi na libanga ba kamoli ba tani na moi oye banga wana ozolo bapo a dévoiler secret a dévoiler te ngana lo basisi wana na yebia ngoteza no ya ko pola donc ezanga no sens donc bamba comme na bango ya contre papa Hervé et ses poulains donc aza mutu mongo il faut kumisa makambo ezani na les news ozomona bazolobela makambo tout o ezali ya batutu tango sali site moko komaka kana biso ya la paka jumane ba miso muso ya la bokese muso osalango bien et ça la biso bien olo sala ba connerie erne so koma maka usko tout mon ngai so tout mon nga tonga na ko loba po yo so base en tout cas na boy base donc aux en exclusivité ya ni comme on nga ni elongi na nga makambo sala kuna s'il te plaît na ebisa yo na ko ya ko niata yo loko moko pona botami lelo nazo réservé donc eloko moko na ko loba même abata makatsa ko mapamba e ko soye na ba parents na e ba botai mais quand on a nakomeka sima entre parenthèses nga na lobi nga na muta makambu na ko esa mur de Berlin na mbata mur de Berlin ko na ko esa batu oh bazo sala kawana po baluka ba diminuer papa Hervé balo baba n'importe quoi patron nga za responsable aza donc le seul artiste oya sangisa bana ne tout afana na bango ndako moko nde ba utaki avion baza ba yo passer vacances accompagné na madame merci les aigles jaunes tranquillité dans le palais donc makambo bazo bimisa wana donc eza lokola akimbe obala momi moko bozalanga na ye à l'époque kala boboyana bobota yo linga o récupérer mwana baboya o libérer mwana oh bopesanga mwana nga fanda donc batu suba mwana asoka garer mwana eza na facilité mwana robela malade à $100 à $5000 mwana beli mutu ya 50 francs à 1000 francs ozoko mwana biloko ndengwana tant muto sengi bo libérer bana bobo libérer bana allez bon papa et moi comme ah yo bo libérer mwana oko charge mwana mekana oboza na mwana toute la soko ka charge na o meli pema bo bimisa mwana bo saneti bo kabule na papa ma mwana ya sangilaire ya makila même ba makuto autorisé ba matako autorisé ba limbisa ka pona terme bazo koma bongo ya makila ba séparer mwana papa Hervé na mwana na été ti yeso roya makila na ye discipline makambu tout donc ya makambu etali privé ya biso donc eza makambu eza réparable et puis voilà président nga aza responsable à 100% nga na salagani abenga ye bon exemple à suivre solution nini asasi na makambo wana na rolo ba na télé tes vie privée donc biso to do na télé awa ya la rapport to lo ba vie moko professionnel ba ye ba to na studio na numéro comme yo bi fautif comme yo bi c'est ça musala na biso yo zala pour bato tout bato koma ba vie privée na bango e soki ba la ba ndoki ba le ba tata na bango e ba le ba mama na bango e ba finga ba tata na bango ba biloko ba mama na bango to yebite ya kasi bana ba bena mo ba sala yo botami lelo ba bêtise mais marka o changer tende yenini na bossa la botami lelo pardon ouais la question tout à pour comprendre wala za Freddy Makola mtamesani ming glow ya olangi mais chiringa nous comprendre déjà glow ya olangi match qui est bien il na Christian Kabea ça dit nga pona la ba côté o simbara te na beta ngo vraiment donc chocolat mais Marc Aouz aux États-Unis pour bino bokomi kaka soki maison mère et obeta na Fikin bino pe obeti na Fikin maison mère aux États-Unis bino pe boke aux États-Unis c'est quoi est le même producteur ou bien papa na mwana bakomo coopérer na bango papa na mwana na boloba biso za papa na wala de biso za ba to la ba legi na ba legi na papa na mwana de pour présent ou la wenge tout terrain 4x4 donc alors legi na ye papa de bana ba musicien ba uta maison mère ba zo ba ngotese yo comme na nani ngako na ngantsa utsaga comme on ba no comme lelo ali sala tese ye sala tese la maison mère de classement na lo ba ngoti siko bokanga de yeba misa maison mère wa benge papa legi ya mwana de bango ne baza bana ya maison mère miso mwana ba yema
yoka kolela bana mulongo sombo wala batsakana umoni tina le padre fongola vocal po baba leki on le vit bien o bengani ko le vit bien o mena lo bambo yoka kolela ya bana taba bi kolega muta yeki siko na ya yoka kolela ya bana papa siko yo batu bayebi ke no ezaki na Chantal Suzerland wana yo mdolo ba ngala yo banze musude la Chantal Suzerland yoka kolela ya bana faire cher d'épaule mama nyoso azo Babil Dombe ba nyoso JDT Molopo mama nyoso Didier Lacoste monike yo moko komi ko fone na maloba no po ko motela ba ko ngala yebi na te mais ngala lobi na ona neka yo lobi yazali musicien otezaki yoka kolela ya bana et pourtant obosani ke no yoka kolela ya bana ezaki na Chantal Suzerland oyo le roi de la forêt lo ba ke no te yoka kolela ya bana wana mto lobi ngala mama na biso ala so bakangi biso to lela boyoka bana boyoka bana bolela ndako o ngala yebi yango wala oyo tengela ngala na yebi te ba recherche na bino ba journaliste ndemo sala. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé na Fikine, na concert na Fikine, bino bobeta à côté, mais hommes peuvent être à côté, mais désordre les gars ikuna. Pourquoi bino bo créer cas désordre ba bobim sara ki onde attaquer bino? Oui, bah takaki biso ba agresser pour fimbo les gars makasi, il faut casser fimbo na zo senga vo tinda ba fazer. Donc fimbo papa, tu bête là qui va roger à losange. Ouais. Oh, quand tu bébé, on va vite alors bête ça. Il faut bête qui t'a. Comme manquer batou et alors na kofinga mutu. Mais la musique ya ko manquer vraiment dé. La musique ya lo box, on les gars agita au niveau mata dojo la ngai. Ça la te va ba papa wala maman manquer mutu te la box. Ozo ko batou ba ko kumbela ngondengwana. Biso to kumba musique na biso to bête musique bien. Pour deux ça na demi toté orgam donc leur avantage na biso ngwana ba moni mais neni kuna leader zo bima na gamte faut que betara mabaraka tara maramou izara dol mais ezara maramou o mara za fingi na fingite la mais le bip mabe la musique rose a une très belle voix mais essentiel au bima na gamte ça la demi toté nana bimara la demi nana bimara la or comme boté na zoloba en général ba tout ba ça la musique bon tangela ngata moko ya bimara la gamme. Boy bien musana bino on se bisanga poli yo mo yebina o mayobo so batse mikodo nzawenda ndemo petu biki note Marc House ezara makasi na concert mais na studio abeta raté nde petu yebiti siko nzembo la ngai o la fautif wana na obenga wa 6 heures pour la terre mais na obenga lo ba superbe na ngai donc ya nzembo la ngai siko lo ba beteli ngai susu so ba beteli ya prompte wana siko point d'interrogation ngala sande la boy la zo beta ba petso la tout ne ba sala kana ba yebi non leader na bango et ça Marc House pour ba leader na bango tout batinda bango ba sala lo nga oyembeli nani na yembeli batu ya mbongo nsembo na ngai eza dédié na Berado le prince de Zamunda ye azali maîtresse supérieure milliardaire en euros. Et puis tant on a zoyemba bongo et salagi ne chapindi plein de grâce mutema passer à l'obi pourquoi pas Marc House immortaliser ngana nzembo na ye a salagi makamu mbangu et les gars bien et puis nalingi na kende boye Blaise Fashion na bengi ngai mon frère nanu to silisi bo senga na yote le kana Lyon basala yo mo logo mususu evimba donc yango moni nzembo na ngeza les trio d'enfer izawana pour na salagi be 3 jours na makala ba kulutu mususu ba kotaki na makala ba sali ba 5 ngana beta 3 bords na bima donc na zana puissance moko ba découvrir c'est on se comprend qui est qui na zana quoi kulutu ni na sagi 5 jours ba kulutu belé ve mo sala viol mususu yibagi ba la bakala ba beti ba 5 jours 6 jours ngai na beti 3 bords na bibi dans la lauréat et la Jeux olympiques. Oh, asala ki bona minute ngandi ya minute ketelega imulai Marc House beaucoup polier mais ezaka Marc House donc mais Marc House tromi déjà kochité monde entier ba otala yo na biki bat baza ibele rolo banini mot de la fin donc pour l'anniversaire na yo pour na ba fanatique na bino pour na ba bato balinga musique ya bino bato balinga biso bayeba ke non to uti beni to alaki na goma toye bunia to kisangani ti to bimbo nous a fait grâce
babimisa esof donc kitoko makasi donc tokomi kisasa todromi kisasa nde toutaki kuna na este toprofiteki mpe tosala bainsert baclip ya image mpo na baclip na biso toza mpena donc tozotravaille mpenani eza boye donc c'est un peu ça tosuit toyaki toye masasa samedi oyo toza na concert acoustique oyo bato ebele ozoloba wana na bayemba acoustique te sikoyo leader na biso oyemba acoustique sans bamusicien akosala ye moko atelemi kaka boye azosukuma maka uzi na nsima azokausela kompani mapena ya limbondo napose question moko oza libre question elaka bino biso kaka biyano ti soko longwe epa shetan gola okende mouvement nini proteste ebele ezali nayebi kotunaka neti nini netini bamoïse mbiye bamai kalambai ozokoprendre tamosusu mpe tamosusu mpe héritier watana be mpe akoki mpe kovise yo nga ndenge naza boye naza produit fabriqué made in feregola mister lovalova oyo bazobenga mikolo oyo l'impérator ye apesa nga naza usage unique na ye ndenge Lionel Messi aza usage unique ya Barça donc naza pièce moko boye ya ponda madesu te basangisa bisangisa. Merci beaucoup Marc Kaous dotiki yo comme ça okeneko fêter anniversaire na yo nazo remercier d'abord tout na ba continent tout o ba komelinga na ba réseaux sociaux na senti degré balinganga téléphone nga donc comme saturé et calé na ndenga ko sakana te nazo remercier Berado le prince des Amunda balobi lelo ezali western et kangakate memling na grand hôtel pour na 10 chiffres et comme mbangu pour na mela ba champagne ne chapine de plein de grâce en direct de Panama Blaise Fashion à Lyon azoro landangai et puis na bossanité grosse affaire la lumière de Lyon azoro landanga en direct Costa Diomi li passe ya Costa couleur code mboka ya solo to ça ne Costa Diomi sikoyo ya metolo na London merci pour na ba cadeau botindelinga ba cadeau moko ya western na ba monstrance et salinga bien makasi na États-Unis nazo remercier Alain Zola pour na colis ya bilamba ya clip bonga na ko beta ba petit da façon to texte kemba li kombe kemba bakozaba basket bakozaba mokoto ba mokase en tout cas j'ai za kitoko ba figurati ya gu bakozala Yezola likambo mabele sangwema lelo anniversaire nga yebi tactique nenga lokaka et puis une équipe à football ya bana Kasavubu Vares nanga zoyana Brassard nanga ta capitaine de l'équipe ya bana ya Kave kala mingi te Yezola azo lansango ezokoma trésor pembele na peso mbote et de Muzamba tozane awa Didier Chombo Petit Jésus en direct d'Afrique du Sud merci pour na cadeau au salingai en tout cas na yebité Costa couleur code mboka ya solo na yebité na lobanini donc Chesco Superman en direct de Bella merci na yebité et puis gouvernement ndenge zalaka Yannick Kayenga monnaie invisible félicitations na grand prêtre oncle Gabi Tokodi oya uti ko silisa makambo ya Chrysler Crossfire pour wana ya mituka on na tambo na bata sima moko te na batambo ya mituka nga tambola 3000 tuka eza corde au cou donc oyiba aussi mikisi ozi liboma o le kananzela merci beaucoup on est aquí Freddy Makola donc bozaki ebele bande kunanga nyonso puis d'abord c'est ba fille Mireille Kaseka merci na moni ba cadeau tindelinga joyeux anniversaire en direct de Belgique Awa Karim toujours beauté naturelle Awa Karim na yebité je manque les mots à dire Awa Karim Gloria Olangi alobi ayoki conseil opesi azongisi makanisi na ifasiki kota uta akosala ndenge yo lingaka ezalela Mami Bongese Sunita Ikenge puis na bosanité yadada ngwabana donc yadada mikolo yo balobi bazo benga ye na yebisa yo donc lia yo yanga ko liate na pesi mbote na patron Benoît Mukende en direct des États-Unis motema ya Tatiana Mukende grand prêtre maire na délégation nyonso ba Mukende o bazana États-Unis na pesi bango ba mbote ba Hervé Tsangana Hervé Makaluji tozane awana kini
Écoute donc cadeau ne au pesanga na maboko donc yo salanga bien na remercier Freddy Akimbe au mot pour na cadeau ou tiko pesanga ya kafu eza na poche batutu ba moni yango donc ça ninga bien lexi mukolo eza yanga merci nongo pese exemple suivre na Raoul Mashupe na Tokyo yepa ko sala kaka ndenge arti yo sali ya Lomea et kausanga ipo champagne melamana nenga gogo nazo remercier les padres parents responsables, vouloir ou pas, ou à fond dans la banane ensemble, botsika ba polémique, bo s'occuper na makomna bino, ya biso bo ki pa roté po biso doza na ndenge na biso nzambe mutazo protéger biso, a protéger biso. Ezate ba makutu autorisé, atsano no longi na ye, a placer yango makutu wana soko telezo so matako autorisé ba limbisa pour la terme. Pour na ye ba raté soka lingara nini pa na biso. Po ba orchestre tout eza yebi ke no leader ki nganda botana danser za sundala mwana ki ngandi a botana na sundala na sala page moko te alobela mamba bana wana. Moko kutu azwa longi na ye vena wanga na mwana tilo ele kaka a publier yango te. Makamuna bango ya la l'impérateur donc succès na bino soki bolobi boza ba international bo beta maso na bino botsaka na ba pas fidèle na ba Jay-Z nini bo diembela ka biso tango bo moni ke bino boza international bo so kipaka bino na ba HR pourquoi boya kozonga lisusu côté yo likamuke il faut l'impérateur et so rebese bino na ki international la bino ya nguba na makayabu. Donc, bozala na bino kimia po biso na botoko dresser bino à travers nos œuvres et non à travers ko diabolisaka batu na likamuneti ya mwana. Et makila mutu te faut na soni ko kota likambo. Vous me vraiment likama mwana bela donc ele la biso pas biso ba oseka. Et likama mwana. Et mwana biso soit ki bino makasi. Te ba komi na suka te. Ba mbasela ki le pas de temps olega. Nde ba loba ya wangani mwana ba mo so longa le padre ba sala ka balance na lifante o. Papa les na TV oh wa mwana ngai moi sigo soni sigo omoni sigo voilà omoni sigo voilà omoni mabango OK. Ok, voilà, merci vraiment à Bino surtout Bozaki et Belé, Bolandi, déjà Freddy Makola, autrement dit Marc Raous, donc quelque part il a raison par rapport à vie privée à Moutou, Bakota Angoté, vie privée à Moutou, donc Tobé tel solo Moussou, même à ta. Makout autorisé, on a Soroza, Tembe, Moniga, Lombe, soit l'orino Sangaye, Ongaye, tout le monde a vu la qualité de notre, yo so legi Batou. Yo so za danger donc yo ka musano kaka essayer si ba vie privée batou et talé peto mona tam suba kokono baza kuna na siwa mbanza bazo mela mai na libulu osala belo côté siko yo lo tala ba batou zo pe na charge aluka épargner biso na vie na épargner bango na vie na yo ça dit les news n'habite sur azobela les news se pas azobela la bouche azobela les news masolo kitoko to landaka azobela Batutu, ozomona gena mutazo bela mututu. Moi c'est bon. So mo émission la mine comme botsaka ne émission la paka juma, yo ke émission des artistes kingandi. To pe son respect de bi ke mutu azani. Et ça biso bien. Trésor Malulu motema bongo ya Karine Anvers, pourquoi pas sous na Paula Schengen maman la France Mima Wetu Bela Dinganga, on Jakimbe Yannick Tantu du Weber Yannick Nzanga Rémi Young. Wana Mima Wetu Bela Dinganga pour comprendre maman que ezana à Londres. Poignité venanga Merle Bao que vous vivez quand à l'international très d'union exaté. Biso sala comme sala biso linga pe vérité mais oh nous te le ba mia on a bi que tout tongi na biso mutute to fingi mutute ezarara anniversaire point être oh suis c'est là mon na ko la bona bébé sigo to même on a mbea nege to kumbala mbea. Merci Nayo Chiringandu Gauthier Mascotte et puis Gloria Olangi Bazabele Chunga Putu Chunga Putu Janisita Chunga Putu Philly Japan de Philly ya Mama Kati et Binono Sotou bye.